Donc, question a été. A joué nini. A tourné nini. Pesi nini a tourné à Malonga. Autre route, ça y est. A l'équipe Fifi vient de rejouer. Au moins, on a été quand on a baronne bien. A Luka coupé via, mais a comment raté. Donc, quand on a baronne bien, de façon à l'école, a rebandé la licence. Pour. La film assis là, ils ont mis ça à ma balle. La film assis là, ils ont mis ça qui amitié. Pardon? Famille Liboma. Bande on a vu sur on a. Famille Libota to famille. Na bi famille Liboma. Donc muto ça la chaîne na bango poeza là, si là. Le lot si là zo sera ba trophée, pour ça là ba film bien. Makolo Mayanzi, yé musane ka ko ignorer. Makolo Mayanzi musane ka ko tinda rabato. Ba kena restaurant ba le ma peka soso. Akabe ba $1 ba le karana TV ko finga sila benganga tunanga yona yebo wela ninga ibisaka karake joueur ondimaki aramona ya via joueur ondimaki via mutabimisa ye joueur ondimaki alala na ndako via joueur ondimaki alia fufu via ndenga na na tiki nanga mamba otake mona moso photo batela ye voilà na ndenge pena ya art comme ti dans théâtre photo batela sila bisalo le sila bisalo ça la fierté. Il y a théâtre na biso partout. Bon mon a donné au trophée, ninga aux alara nominé. Si comme Makolo Mayanzi ou nini à cause de trophée, ta mon a mbo ba na PCT ko. Faut ça moi péché sur le péché ne sou ni ba bien aviona. Sur péché sur ni. Mon péché sur mon péché. Yo ana. Donc baza ba on ba na ba papa Elombe na bien c'est pe moi na Elombe. OK. Et puis bien c'est. Pas quand ça pam on va ça mana tendresse. Maman balle on va voir moi si beau. Bienvenue dans notre chaîne Couloir des Stars. Merci Nabato, tout balinga l'homme ça dans un corset. Motomoro Bopeto, j'espère awadia bozo mesananga na masolo ya théâtre. To betaka masolo tete pour ça mondo na outil za mondo na zala, za mondo na zalaka, za mondo na za. Yango na ga mingi kosola yango merci Nabato, tout balinga l'homme ça dans un corset. Motomoro Bopeto, merci na assistance à Ibula Muyaka ya solo. Et c'est bayaka ba koloko Kishasa, to lobela ngo sima. Merci Nabino, merci. Na Yemoko le boss, balobi Aimé Bossitapen, il y a eu un mois Aimé Bossitapen, merci na Hervé Bossitapen, Montréal, Hervé Bossitapen, et puis Jean-C Toumba derrière la caméra, merci Nayo. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec Mbappé. Nous allons parler tout sauf rien. Mbappé. L'homme saint. Dans un corset. Dans un corset. Motomoro Bopeto. En tout cas. Il y a des soumous. Bongo botarande. Bongo botelisou. Au bout avant mariage, là les soumous. T'es dans les soumous, t'es comment manil pas. Voilà la petite mode de Matutu. Matutu, au Balinga, Elvis, il y a le map de la presse congolaise. Le on a une casquette, il y a théâtre. Parce que dans le Barango déjà, la musique, dans un Gaulois à vie, de père et de mère. Il y a Makila. So y côté il y a Maboke, Moutalongo là Maboke comme théâtre si la Bissalo. Donc on a ça Bissalo, on a ça la Bakoukte. Ah, tenga ça Bakoukte. Bakouk baza ba Miss Lolo, ba Tendresse. On prend Bazuma, manga zande Bissalo dans les kayaya. You know, on hérité nani comment dire Adjani. Nangata wenge. Adjani koute donc si la Bissalo comme on a bon amour à Bissalo. Donc Bissalo. Donc, Elvis Bissalo. Donc ça veut dire que sur Simbi Yaya, on a pu naïe. N'a pas ces mots terotaza quand ça n'a pas mutato bunda makasi pour na maboke et l'ongwa maboke a comme son théâtre lelo a comme son na ligne pénale bas cinéma. Et ça c'est la Bissalo. Mon côté sauf mutu pété. Donc il y a pas mutu mon côté à l'équipe si là l'écriture.
na ba film. Merci to va nanu wana tango kotinga mamba ba écriture to solo nanu lisolo ya film oyo si la boîte qui n'a marché siko. Regret. Regret. Na biso regret moni si la bisalu ayaka na ba sotali film na ye na ba titre après ça ekokanaka. OK. Si on a vendu bolelo par exemple né na zana oncle na fiston frappe boy atininga service mo boy na salle en moté à cause d'un regret. Ah, bah tu me suis pas ressent boy mais elle visitait regret. Voilà. Le lot si la chose aura ba trophée pour ça la film bien. Makolo Mayandi yé Moussa ne ka ko ignorer. Makolo Mayandi Moussa ne ka ko tinda rabatu. Ba kena restaurant ba le ma peka soso akabe ba $1 ba le kana TV ko finga sila. Est-ce que vu que l'émission na linga benjire bima? Na lobi Makolo Mayandi na fingi nani? Ngana yoto yebi ninga zalaka makolo ne ya makasi. Makolo na ye eza makasi. Likolo na ngosu na Mayandi. Na pesi mote na mama vie ya Queen Mother. Mama vie ya Queen Mother. Na pesi mote Zouloir Kosi le capitaine de l'équipe Eloge Kinzones depuis na Ozela. Depuis na Ozela. Na Ozela kaka Zouloir Kosi Eloge Kinzones. Parce que le film on comme niveau ni. Na pesi pe mote na Fifi Miel le ka vie. Ah Fifi. Bosola. Te miko to sola te to banda sola mais depuis na changer. Ba kansa na lo ba pe effectivement kansa yo na vie ndeti bosola raté. Alors on a mona ya vie. Te ngaza na mona vie te. Ngaza collaborateur ya vie. Voilà, donc on a une nouvelle vague. Ah, merci. Yo banga ce qu'on a une nouvelle vague mais na collaborateur. Nga vie ya benga nga senga ngande. Yako aider au former nga bana. Na ba 2006 wana. Donc biso bana vie na ba Zouloir Kosi, na ba bino de ngande ce qu'on a ko former de bino. Na Makolo Mayandi, yé pas za mona mais on a zo beto pembe to sur la vérité. Tanga kombo na ye eno bengi Makolo Mayandi. Na ta fula ye peut-être ngana kwa dote. Et na lo ba Makolo Mayandi peut ba comprendre. Biso to zoye. La nouvelle vague. Voilà. Donc on a pas tout mo ka benga nga tulanga yo na yebo wela ni nga ibisa ka ke joueur on dit maké aramona ya vie. Joueur on dit maké vie ya mutabimisa ye. Joueur on dit maké lala na ndako vie. Joueur on dit maké alia fufu vie. Ndenga na na tik na nga mamba otake. Aussi le temps a bien belaka na papa bato lombe vers lombe za papa basila. Ala papa ya ba mona au côté ma makele nani wa relugma bien moi si on nani. Oh. Leki ya nani, leki ya Faustin nani. Ozi ngana tangelo kombo. Mwana ngana. Oto finga lonzela moko. Te, kombo ne leki manga trop. Oh, suki nani ana suki nani. Leki ya nani ya Faustin. Kota ma makele wana. Aramon adam moche boy, aramon longi bien pinete boy. Nani wa? Foza ya ngwa pêcher suki pêcher ne suki ngba benga wana. So pêcher suki nani. Mon pêcher suki mon pêcher. Yo ana. Donc baza bana bato papa elombe na bien c'est pe moi na elombe. OK. Et puis bien c'est wa kangisa pam on va samana tendresse. Moi mo balo wana wa moi si boy. Pe tu on a bien na gitambo moi na ba vérifier mo pousser boy. Na gitambo pe tu on a bien c'est. Bango fo maska ba comme parce que ba makasi na moni parcours ya kalamu. Ba mingi na kalamu so ba raté na kalamu ya matete. Voilà, merci Namato. La biso, vous comprenez que c'est Elvis Mbappé de la presse. Nous sommes à Malobapo. Alors que nous avons vitesse moya faux. Parce que lelo baba cook bazo la peste mote na maman sur zona N posa yo choix posa baba cook mobima maman Gerta tozong sanzambe na Jésus na mitema la peste mote donc lelo c'est la bisala za moi na moi sur photo batela. Voilà. Na ndenge pena ya art dramatique dans la théâtre, il faut battre la sila bisalo. Le lot c'est la fierté. Il y a théâtre na biso partout. Au monde a gagné un trophée, ninga ozala nominé. Suko Makolo Mayandi zu nini a cause de trophée. Ta mona mboka na ba pesa été quoi. Oui ça m'a pas fait na biso problème ki. Question mo yelinga tango zoloba na ngena tuna. Pourquoi osala choix ya sila? Premièrement na lingara bato bazala humble, bara doux, bara kimia. Et par exemple le roi fait rigolo. Heureusement, problème n'a pas de parce que la Bible c'est biso humilité procède de la gloire. Donc mi kiti sanza matomolo ngali ngara teke bato bazana ba lolendo ngai kaka vonde ti wa makele wana. Nganda fama van pena me fond na teke pena que non dans fond te. Nzamba lingara bato bongo te. Nzamba lingara bato ba kimia. Donc si la bisalu natala na otale depuis
depuis nando sepelana et ba façon na jouer ka ay karna ba rôle ne pena bien so tali que herbe pesa ça a joué si la américain on pena qui américain vous comprenez so tepé côté on tema mabe on pena on mabe so tepé na côté mao on pena mao donc nando sepelana depuis longtemps que si la zam tema malam les lochen ya ndeko na biso ya famille liboma famille liboma bandeko na biso wana famille libota to famille na bi famille liboma donc mutu asala chaîne na bango po ezala eza sila tia bango apesa bango coup de pouce sila zo ya opesa bango na mbongo ya ba tournage mais lelo bakoma bengra bakoma vraiment bengra par rapport ya sila donc on moni ngai na vana benabité nga fana soutenir sero mais na mutu moko na ngambu ya Belleville nani na ngambu ya ezala raté eza mission na ngai otangela nga ba c'est bon nalanda mutu moko na ngambu ya ngambu film nini mama na ngai mutu otanga kombo na merci vraiment c'est un individu nalanda mutu moko alobi soki lelo sila za sila c'est grâce ya Belleville par rapport ya nini nani yo benge Belleville comme on est Belinda pour na biso so pembe donc c'est so vérité Belinda aya kuta sila na musalo déjà akuta déjà sila zalaka déjà sila c'est quoi c'est mais yé muta pistonné a pistonné ou a sila zala sila mutu kuta pistonné sila muta yamé na coupe ya nini Simba vous comprenez sila muta pesa ye makambo po azala bo donc azaka la aza film roboye aza ingrate muta bimisa kutu vie ya ndimarete ngana biso ngana kena na mona yaya il faut comprendre benga ya pour ngana aleka yaya ko donc si la bisalu ainga kotika biloko na orphelinat voilà nga tozala wana na pesi mote na sœur na ngai Aisha Koko na pesi mote tozala na aboyi tozwa ta vidéo OK abinga na osala ngo te po bato bamona mais na osala ngo nzambe lola atia komona nga na liste ya souvenir ako kabelo mongo boy oye batenga na vanda ne boye ako kabela nga mongo to vanda bona ba Aisha opesa nga mongo mais Aisha ebite ke si la kabelinga la donc ya sala ma muteke il faut battre bamona mais so zimo na wana makolo mayanzi donc il faut sala ki battre bamona ye nek pakpana ya pakpana ne ba benga resu ya pakpana ngwa depuis mama benga na mama ni mama depuis benga na bomona resusu ti ya patron na ne ya wapi donc azam mutu mo ani ko impressionner batu alingi ki mutema mabe na bité soit za colonie na bi pété soit uta pe wapi commune te na yeba ba serando ya nouvelle vague na uta ba côté ya nini tabi on nini bibwa alors uta ba côté on na bité soit tout ça donc là donc on appelle ce mot na kofi d'angola Jenny Tishimika na ah Jenny na mone mikolo nazo la ndefa vraiment na lo ba kaka nazo la nde mabe do ah Jenny ya vitala ngaye veut dire vraiment na lo ba kaka Jenny Tishimika na mon appelle ce mot ça veut dire que nga lingara si la bisalu pa wa vrai pe na ba film na ye était ya rabatu OK donc so tali pena film na ye o mona pena ke était ya o bato ba ozwa leçon ba film asila ezongisaka mabala ba film asila ezongisaka ki amitié ba film asila esalaka ke otambola pe ngele voilà vous comprenez donc c'est ça sur ba bossa la liste il y a 3 actrices ya makasi oyo yebi ngai na bani na yaya parce que yem tozo bunda lelo po théâtre zala na bani na yaya ya bisa Lucila mpanzo na bwaki mama vie ya Queen Mother OK na ngambo na tie Fifi Miel et sili point bar pour bakse so mutu te 543 le péché ngate a joie nini a tourna nini pesi nini ya tourna ya malonga otoko tsaye aleki Fifi Miel na rejouer to yebisa ngai mona ono tango wana ngani ngabata mamakele te mona ono tango wana aleki vie na retourner tu es belle vite aibo jouer ta oui aibo jouer ta ngana pesa répétition na nyoko ma mingi na nyoko ma makasi au mona te ka na barone ne bien te na ndenge nini aluka copier vie mais akoma raté donc ay ka na barone ne bien te façon ngalo école a rebandela lisusu cours a rebandela lisusu cours est-ce que ce soit ta la film ya Belleville na s'intéressant non peut-être pour nous les meilleurs temps na meka jour mon atamo na mona titre na scénario na ni do et simbate donc film ezo bana mutu te makolote
dans la baya dans la rose peut tenter on prend dit ka buzo ba mteza na kati voilà le bandenge ni famille boma ba lesbienne na ba PD ba ça le loro bien ndenge nini na famille boma ba lesbienne na ba PD ba tu ya mungwa bana baso baza wana bango bilona bango foza na mungwa mingi bango balinga mingi misi lolo balinga mingi maya mungwa kwa na ba touché. Autant que comme Miss Lolo, tout là, comme Miss Lolo. Miss Lolo, il y a ma peine à maramna yo. Affaire la Miss Lolo na le qui a dit qui tambala. Te moi na gosse wana. N'habite non na moi na mutu na forme le rond pour bon te. Te to sur la so moni. Mais les autres personnes m'ont bien dire des moni moi na on limité. Ata na famille ba dadi te. La famille ba dadi au mona ba barai moi qui to ya dadi azaki to quoi. Au mona dadi mona dadi ki to ko. So moni nani jeune frère na biso nani Vincent Toulouse au mona ki ataka ki to ko ndeko dadi. Mais yé elongini donc c'est un vilain type. Yo personne na beto na mbata bien na libumu. Na ndimite ozasu na bomoy. Na tamate na libumu. Na libumu awa. Ole la na pa. So na tega na santé na na façon na on habite mutu mumbala la na mituka donc. Mona wana. Yo recommencer Miss Lolo pourquoi? Soki mwana nana ni makolma yanza otinda kabino yaka na ba jipo ngo bagi ba okanga Miss Lolo. To mona nana. Bazo so o mona penake ndekone mo kutu nani Vincent bengana mona na gospel mena e. C'est moyibi ya rotala Vincent yiba Vincent caméra. Rondi matin. Pena limite ara soki pena ara mona badadi kitama ça que l'habité ba botama papa morote. C'est maman ba dadi a trichara. Pour longa mona na so mona za lwa ngembo. Yo yo ki mase Miss Lolo na ba téléphone na kokangi sona na ba chip. On a place au vent raté. So jeep ango oroya nango o banana ne po benga jeep fo futa mbongo. Donc to yebi mutu ana simana e. So moni mona so to na nzungu. C'est que maman na yazana se. To yebi mutu otine makolo mayenzi. Na place au zora makolo mayenzi mutu otine na place au zora ba mbongo européen sara bango ba luka ba soda ba kangisa rabato. O retraité na makolo note na mabo depuis na yeba azaka kubuka. Baba vaseline ba glycérine ezali a resoigner pe posona ils sont mon assis là-bas sont mon ici le on dit matin quoi mais bon on est sur baba célibataire t'es baba célibataire t'es biso mon pas push na biso te ya mundele biso mundele si la bena kamite libala na mundele siko ye moyen na ala biso mobale ya te po ye mo nde noko obi ye mo noko aza moi si toza noko te na bi noko moi ala biso de mutamungo batate doa bata maboko voilà to comme la souka pardon si on va continuer mission yo enga lo ba ke ba pédé na ba lesbienne oyo ka ba voix à Rémi te ko vodor Rémi pédé azolela muninga ne mobali abimana oyo ka ngote bazaka wapi siko so si mutu le roi gérer ozu le mutu roi gérer camarade ya Lumumba tala li tout ce qui n'a habité fini dans pas si fort mais yo tangi ka ko vodor ba le rappel ba résite te baresi jamais oyoka voice ne wapi oyoka voice ba resi wapi place à la honte ba resi responsable non cause responsable des problèmes te mais ba lobby que non na ko tale boye na ko zala na ye na ko tale na wa zala na ye biso zala na ye azala normal ngana il paraît vidéo ezali ngana na di mo sa ba resi te ba resi il paraît vidéo ba ya na vidéo to mona poani ebimate mais ba audio ya Rémi ebima ba resi so moni ba resi na tonton voilà. Tonton Barési. Tonton Barési, tu comprends le souka. C'est le maramou poigné. Donc jalousie qu'a pas dans la moutou. Oui, jalousie qu'a pas dans la moutou. Jalousie qu'a pas dans la banane longue comment na nini côté tolé la ndeko na biso Roméo ba côté on. Na commune qui? Avant ma commune qui va on est lingwala. Na lingwala. Donc bato yo ke Rémi afanda kawapi. Na ki pédé nyonso sala rawanga donc na ebité quoi. To comme na souka na ngana so comment te so to lobi bongo koma na souka to lo ba vérité ba audio na yebi mara na loba ke ba pédé na ba lesbienne yo ebité ke makolo mandi nani aluka comme ça dati moi sina dati sala maman te mona dadi tout na poni ba bebana so maman ti mamoli fatini mongo ya dati ya classe yo coffre so yo ya rozona ndako ayo rozona ndako ko bosani
okoma omoni kutu so na mona na réseau na rayada osimbe bongo pona nini monde la fin ba tutu balandi biso to monde la fin batika ki lesbienne na ki pede eza mabe makasi famille boma bazo kotsa ki pede na ki lesbienne na théâtre eza mabe suki wana na suki wana na opesa mbote na batutu balinga batala sam koko le nécessaire na pese mbote na pese velanga sarabatili wembo mokonza bobini na pese mbote na pese fisson frappe mbote batimiso pese bangote te na opesa ibula ndeni ibula kokotela bango. Merci na bato tout balande émission to tengo mona ni wana a menacenga et combien ba menace ibula ba menacer o menacenga ne ka bon ba bongo bato famille boma ba menace ka bato donc ça veut dire que nani omoni bazara boy nani comment voilà to kutani mbala sima allez ciao. Emesi mangana nzoto na yo kelengi. Emesi mangana nzoto na yo kelengi.